la ranine vite fait là. En tout cas, naebi que page polémique on est zakagé la bouche autorisée et ça nora digital fi moko boya lukaka gaz na ndenge nyonso me gaz e boya ye bo donc gaz pende kimaye asala ba baisse na ndenge nyonso simbarate siko na ndenge ke ye lokola za mwasi aza pe jeune lokola ngai afongola page polémique pour finga bato lokola pe bato balobaka soit disant que les news de stars zaka Marila siko amoni que toza ba adversaire mi balé Marila jeune ye pe jeune ba chroniqueuse pe en plus biso mi balingane ba chroniqueuse to ya fongoli page ninga loba yanga ya les news pesa yanga ce qu'on a été kanda wana pour les news de ça et pesa ba information ya bien ba loba réservé zorote et comme ça yo oh yes yenda loba kati ye yenda page na ndia loba ka les news de zangai donc na quand ça pona ngana comprendre que ça aza adversaire kanda wana nde akoma ofinga ngai ou bien peut-être pour na ningi beauté na eza plus que yaye yangwana peut-être na cadre wana ou bien habité pour yo ba tiako na ka parce que yo na no mama yo tango ça la vérité choc ofinga raté et puis il paraît Nora digital côté ya ana mabele te azana mouvement te papier ana ma fille vraiment ta boti libele ko ya bongo te yaye penza non peut-être jalousie pas partir peut-être ouais non tout n'a pété ce qui est là tika la okomela été rien bandana botama non na ebi pété moko a rêvé ça a comment dans les news ba fou la page j'ai la bouche dès que rêvé ça que j'ai la bouche ezaka et ba message bela komela les news de ça pour na page il y a polémique donc il rêvé c'est penza za 100%. D'accord. Alors Marilo moi ka troisième question yé na cadre gaga ya masolo gaga ya oyo ndeto bandi tolo pour yo pena balobo za rappeler na tolo quoi siko yo masolo